Ba Congolais bazo ko pesa biso soni na ebité soki na ba communauté mususu za kaka boye po to koto ya kangote to biso ne to lekisi. Mwasi akangi mobali na ye na mwasi mususu na mbetu na lit conjugal na Rosentenville histoire vraie. Na bona beta yo. Na bona solo babe. Mwasi na kata chambre. Mwasi na kata chambre. Mwasi na kata chambre. Ti mwasi na bilamba na omona. Oko chichi mwa noni. Mama, soki papa, bo pikile ki ba bokundu banzoto. Ezo simba bien te. Ba dongo ezali, bangainga ezali, bambika ezali, tozana ba wenze o batekaka biloko ya biso ya Congolais pona kozongisa ba bo pikile ki ba bokundu banzoto. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité au bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pa pi bino moko bopesaka biso ba histoire vraie pona to beta na communauté to jouer yango to tcheli kola mesa vous et nous ensemble to décortiquer yango to beta et puis to jouer solution pour makambo ya mabe et comme na communauté na biso ya bato mangala te. Alerte et pesi pasi na Rosentenville. Rosentenville ezali quartier moko oyo ezalaka na Johannesburg. Johannesburg South Sud, hein? OK. Johannesburg Sud. Ba Congolais bazo ko pesa biso soni na ebité soki na ba communauté mususu za kaka boye po to koto ya kangote to biso ne to lekisi. Mwasi akangi mobali na ye na mwasi mususu na mbetu na lit conjugal na Rosentenville histoire vraie. Oyo bokolanda na mission olelo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole télévision kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Longo ni ape matondo ezonga epa na bino po na fidélité oyo bopesaka na programme oyo. Tika to pesa matondo pe longonia na sponsor officiel ya chaîne oyo Yannick Kinia ya mama Brigitte Bukasa mama na Keila mwasi ya Libala yone mankambu umbela mbote na Tijon Lushombo un prince à New York na bosanité ya mama Franc l'idée jenga bokulaka ekofo lo sako autorité morale ba mongo nyonso to akipate mais mikolo akomi autorité morale ya homme d'affaires nyonso tout. Il a été au four et au moulin. Merci. On se salue. Merci na participation. Ya bandeko nyostu o na matanga ndeko na biso e utayi bongo koleka. Bandeko ya Johannesburg, ya Cape Town, ya Durban, avec ya Afrique mobimba, Afrique du Sud mobimba bolela ki trop pona mokonzi ya kala ya ambassade. Ambassadeur alenga ikokuta na ba Congolais te. Ambassadeur a fait un problème. Sika a chance et sourire. Ba nommé ambassadeur Moussoussou Yassika. Dans une prochaine émission, tu vas savoir nos photos ambassadeur et puis tu vas savoir nos précisions. Mais tu as signalé déjà que semaine prochaine, ambassadeur Yassika akoya l'état passe la remise et reprise. Tu vas la interview beaucoup tala beaucoup yoka makamnini alobi azanango posa ya kosala pour la communauté na biso. Alors, tu sengi na bino déjà bo se organiser déjà ba communauté no surtout pour na représentant au bakokuta na bongo na ambassadeur. Mais nous tenons à vous informer que que délégation moko e ambassadeur na aéroport gouvernement sud-africain par le biais du ministère des Affaires étrangères na bango babino pour la Covid nous devons respecter les gestes barrières donc batu délégation et kokende lisusu na aéroport te do ba bis ba kiwana nous allons conseiller ça to revenir pour nabino pour beaucoup plus de précision pour na conférence to retrouvailles to masolo ya communauté na ambassadeur et osala isika nini pe mo kolonini voilà pour la Radio Lokole information solo nde ba so yango awa mais
nous vous confirmons que va changer ambassadeur à Sika, il a été nommé puis après awa semaine prochaine. Le soleil à l'élo ezali nini bande ko pe si pasteur te ko lobango de bandeli awa na Rosentenville mama moko akangi mobile na ye na mobile na li conjuga na mbetu na bango balalaka mais esalami boni toyeka mama akangi toko décortiquer bino na bino ensemble toyeba parce que akangi ya solo to papa avait raison ya kusala o asali ndeko na côté la image na côté la image otala live ndenge mama ye moko azoloba filmer image wana filmer yango bokutala ndenge mama ozotinda ba filmer comment est-ce akangi mbala na mbetu. Qu'est-ce qui s'était passé? Couple moko na Rosentenville basa na bana na bango mwana mso sa col déjà 16 17 ans déjà ba 15 16 17 ans d'être pour sa président pour na couvrir que les alaka boyebi ka les alaka kaka ndenge zalaka matata boyebi papa moi musala moko ezala moko bo pikili ki bo kundu anzote lembaka moko mais ndenge ba bete biso ne to kobeta soki version ali ya mwate okoya pour na droit de réponse. Moi, et pesa ki mo matata côté wana. Or ba docteur ko soigner bazana bango ebele. Botala kutu ba voice moko bande ko moko na Europe. Comment est-ce que moi si akima bengana mobali pona bo pikili ki ba bokundu anzote ya papa bande ko sala te. Il se fait que maman akimi siko ndako bazana lupango na bango ya se. Ba futela ka lupango ya se. Ezali na next na sima. Bana bafanda na next ba chamba locataire na ba chamba mususu. Et puis bango papa na maman ba ça prend ndako mnene ndako sima et ça ba bana na bango. Qu'est-ce qui se fait? Maman là na papa mingi maman que bokomi donc côté wana donc papa ma trop ndenge ba lobby. Et maman au lieu à Luka soigner mobile na ye, elle a préféré à se retirer à bon sous et lengola na mbeto ezati. Et lengola na chambre ezati parce que le remego au salamate donner surtout fouti déjà. Zimé le fouti. Maman a préféré à Kendekola na Simana Ban. Maman qui est na Simana Ban. Entre-temps, papa ndenge aliwana bibika papa soki maramwane pesite pesa kapana moi bilinga ndako. Papa pa koti ba recherche que ba soigner papa azongi pala mobimba ndeko bokota la image. Bokota la image. Ka nde bo mona wana. Papa azongi mobimba. Si mama ngana zongi mobimba yaka ozonga na chambre to banda kolala libala na biso côté mama lingi te doki boyebi rat soki mama yebi ke papa kuna moi ezarate donc mama koma alkola mobile na ndako bakambu yanko mo ali kolamba te na lobite ke mama oyo ali kolamba te peut histoire vrai so to saka conseil et comme alkola mama andi ko so devant moko boye avuka ka papa asala makamno surtout so bazaki na moi loko. Et comme il y a un programme, nous avons maman, comme le papa, pour que papa a commis maman. Mawatro. Père a zongeli qui mobile naie, maman a zonga la chambre à lingiti. Alors papa pe abino, ngana wa ko fana ndemo ate na mwana mobali, ndenge balobi, to beta ka lisolo ndeko, kaka ndenge ba pesi biso. Soki omoni ke version o yangote, benga biso na limemia okoleka, parce que la droit de réponse. Pour ali kaka émission à communauté to ba to beta kama solo pona ko nuire ko li solo te mais plutôt pona ko bungisa et ça na ba kondia communauté partout au monde ba yeba makamune sur le kana communauté te mais grâce à radio le collé ba yeba makamune le kana radio et la communauté boko yepo ko mona ba kondia communauté ba sunga bino pona libala na bino ekende liboso tangu mama ba ko zonga papa pe wandiko na nenga kimobalit ndenge balobi abandi ko kotsa pe ba mama mususu na ndenga kundelpe aotala ka donc avec ero non ba mama sibala lija kuna po aya mama ya so akoti wana era kota kala aya pa na ndako ya chambre te ndenge balobi papa koti saka akotsa na yeme to mona te nunga beti mais auto kotela bino lelo kaka oyo to moni bozo mona voilà papa pendant que la loba illustré ba élément ba mona qu'est-ce qui s'est passé siko il s'est fait que jour mususu papa aye a kotina bobi ka ndezarat maman moi c'est mususu a koti moi c'est maillot jaune maillot jaune a koti na palais papa peut-être na koti na palais bon tellement sikoyo ba locataire mususu ba rappel la chambre na ndaka munene ba monaka balinga ko lobati mais eleki sikoyo on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé nani ndagene ko signaler maman jour wana sima keno yo fandi awa tala kuna
nanda ko munene papa akotaka basi mais lelo pena yomo kendo kangai bande ko dikama ko kamwe pesi pasi histoire vraie salami na Rosentenville bana Rosentenville combien mikolo Rosentenville makambo dote ko beta lisolo awa Pakistanais oya baby saki mwana boko ya mobali ya muke ya 13 14 na cimenterie kaka na Rosentenville mikolo bo dozeko game ke likolo mikolo pona bande ko Rosentenville pona nini pesi pasi izaka mankam mama tanga bayebisi ndengwana mama doka lawo ki mama yena ndako munene alusiki ndako ya muke alandi na chambre akota chambre papa bota la image ngeza la siko ça image wana batala to illustrer bomoni mama ndenga ye qu'est-ce que maman fait image to cha oyo bango moko nde ba filmer tala bosomo na wana donc muto o filmer na yebi so na o filmer so pe mwana to nani mama yi wana yoka mama ndenga oloba to na mo extrait mo ilanda mo extrait wana Oyo nani? Huh? Huh? Who? Didi off now you are on top of the bedroom and my husband. Didi come and talk to you. You know I was on top of the bed. You know I was on top of the bed. I saw you myself. The way you're wearing, yeah. You are naked. Cheroso was naked. Cherosa kananga. Cherosa kananga. I don't want you to see me. So leave me here. What is the problem now? Longwa cheri longwa. Longwa. Okatinga pon. Nabi longwa. Longwa cheri longwa. Okay. Continue au filmer. Longwa. Rachel, nabona beta you. Nabona solo babe. Moi c'est dans ta chambre. Moi c'est dans ta chambre. Moi c'est dans ta chambre. Longwa, Thierry. So siminga no solo babe. Naza prête. Wa prête. Naza prête. Igeta ta yomoko. Ti mo so ta bilamba na omona. Oko chichi wa no ni. Bilamba. Okotika bilamba. Thierry ozolata when na okay ya. Thierry longwa za mu longwa. You never ask him. Why are you asking me? Thierry longwa. What problems you put me into? This is my mother's room. I understand what you're saying. I never asked to come into this situation. No, you're in my mother's room. What are you doing inside? If you're waiting for someone, Ask there's a him, sitting ask room. him. There's a sitting room for a reason. You Yes. understand that? That is not a room. You understand me? Yes. Voilà. Oki mama nenga tuni papa. Papa, so saka image so batalaka. Papa nenga otuna mama otuna papa et puis moi si on peut comme si supposons moi moi on a bien bouteille pené black label ça masanga o ça awa. Donc état de kutu yete, yepo na ya yepe business na yedo mambo sili kitoko. Bon, ndenge ba moni image wana, to monite sika pi papa na Adan FV salama. Mais ba dire maman to ebite soki maman ba soto le kuta ono amoni papa ndenga ola tabilamba. Mais bis to monite, est-ce que bino na caméra ba moni to monite. Menace bandi ya kosakate bandi onde bo mona ndo menace do mama do abeta ka mwasi mususu wana o ayo ko na chambre na ye. Pona nini? Yo kama mama nenga azoloba kuna na chambre. Kena mono na chambre na ngai, oyo ko ta chambre na ngai, puis mama tikite mwana ya mwasi ya dogi mwana ya mama do mwana ya papa wana Yesu su ko menacer ndeko mwasi oyo ayinga na papa na bango soi-disant. Et ça la mina ko Rosentenville pesi pasi ba congolais ozo pesa so soni puis et le pesa so soni donc maman attendait wana azo otina mwana na yebi so otina mwana to ndeko filmer image, joie image. Donc olingi asambwisa mobali.
tozo ko lobara chaque fois to yaka a ko beta masolo pona ko nuire te mais pona ko sangisa mais masolo mususu so ba pension kele ko benga bande ko négocier na ndenge ya famille mais ndeko ko linga te ono beta kaka li solo to beti li solo biso beti kaka li solo ma image bomoni ya biso to filma ki ngote to cheka ka image pona to illustrer pe belé ba bi ono to beta masolo o ya lukuta mais siko wana pesa lukuta to beta masolo ya lukuta te bandeko soki ndeko la pesi li solo alobi tia image tanga kombo to tanga ka kombo soka abi ko tanga kombo te to tanga ka kombo te ndenge ba pesi image o ba bi to illustrer ngo po mama e mo ka to ba kuna filmer do tanga mama abi ke to filmer cela veut dire que abi ki eko bimana mokili abi to tanga eko bimana mokili pona ni asambwa papa asambwa yemoko asambwa to libota na ye esambwa epesi pasi na mwana comment est-ce que azoko manquer en fait maman oya bota ye wana mais mutu so azama kangu to abimaka pena papa comme pera maman il faut ba réserve ezala et surtout kaza mwana mwasi yoka est-ce que comment azoko discuter na mwasi ya papa na bango mususu lo baka ndengo wana udebi ke bana ya basi bazaka na réserve te mo mais ba ko doser maman ba ko doser siko éducation ni maman ozo pesa na mwana no ya mwasi sana ye wana do yepe na libala na ye si il faut pas akobando bundisaka bambanda ndengo wana o violence et apporter keloko moko te il fallait ma solo la solisa bango na yebite na place na yo tala ngai papa mama soki tala ka yo olungo pesa conseil nini to beti li solo oyo ba pesa ki biso yango to bande ko zela moi de une semaine pour na ban question vérifier si réellement ça ki ndengo wana réaction ezalite alors yango to beti yango ndengo wana version o ba pesa biso oloba tout le monde ba témoin oculaire bazala ki belé wa avec témoin oculaire tout le monde ba image soki on a la version solo benga biso na numéro de rédaction plus 27 61 88 455 la bandeli plus 27 61 88 58 455 pesa version oyo zalaki bo pesa bande ba conseil tala makambo to kuta na ba complete na biso makambo ya soni image ya bo etambola monde entier tanga ba tuna ba nani ba congolais donc moi si bo moni wana da sud africaine nde papa kodisaki siko moi si ya congolaise mama ya bana ozomona wana ye ko menacer pona nini aye na lina ye conjugal yoka mama lenga za ye koloba na monio na mbetu na ngai na yo kuta yo olati bilamba wana mama mtawala ba mtomoni ya moti siko to pesa faute ya nani papa ndoto se bongaki deja mo baso papa abi mama pesa mama ali ko pesa te pesa ali ko pesa siko papa ali abi asala nini soki na ndako babo ko pesa biloko kolia isengeli na yo vanda bongo to kende kolia oluka papa voisin olia faute ya nani bandeko epesi pasi bo pesa conseil na communauté to pesi conseil na communauté bakaya boza ebele autre story lisika na moko mama soki papa bo pikile ki ba bokundu banzoto ezo simba bien te ba dongo ezali bangainga ezali bambika ezali to ba wenze o bateka ka biloko ya biso ya Congolais pona kozonga ba bo pikile ba bokundu banzoto mingi ba parents ba mabala ebele to kutana na balibanda na Europe na zito na libanda ya mboka kaka bana na bana mama ebite comment est-ce que akoyi ko traiter papa ebite ba mi traiter ka ndenge nini tie comme na niveau ya boye pesi pasi na ba misala o ba basala ka libanda donc pesa boko ba ko lemba mais ngana comprendre loko moko te ba papa mo so mo liboye osapena ba mama bina doki mawatro mama pena mawatro mo ta mama mikolo pena mawatro mais ba papa ba supportaka o ka grand prêtre mère sana yi Zamba osala akomela bakisa osonga mais soki ka ekoy ko ba papa que papa mikolo wana mo été faiblesse ba mama ba mona on dirait fin du monde si donc ba ninga ko ke loko wana te kaka menace ba papa pona nini est-ce ça la ndengo wana et pesi pasi était ya biso mama likambo ndengo wana il fallait ko so mobali avant que comme la niveau papa le côté mibali il fallait qu'il au traiter papa au solo la bino eza dialogue eza malade soko ye faiblesse et mon pesa normal donc moi misala mikolo wana pesi non moi repos ça est là papa biloko basala papa zonga ke otika papa oke bola pa bana siko papa ndenga akotisa soki malade oza ndenge ntango yo ngozongi oza trop tard
Oh, ce qui est là qui te comme na kaote. Si tu comme na ka oyo. Tu allais faire ça l'amiable. Bo solo li, ce que vous se fâché, oui, c'est vrai, c'est normal, c'est mobile na yo. Écoutez moi si nous il fallait bo solo ka mais il fallait ko taba na l'écart à makambu oyo. Tango na bana ba mona filmer ça là bo etika ndenge na mtu bana. Écoute na internet, écoute na réseaux sociaux et pesi nini et sambu si bana. Il reste pas tout moi na elonge mo na et puis tout ça tout bomba elonga mwana. Et ça malamu te. Si ko lo lenga nzela ah mama ngoyi wana. E mama ngoyi wana. Papa ngoyi wana. O sambu si papa o mi sambu si libota. C'est pas bon. Et pesi passe ya ko sakanati. Bandeko li solo lelo suki a ozaki mo pousse to beta li solo to la kisabino commerce ki makamori le kana communauté pesi passe. Ndenge to ba chaque fois. Osana li solo ko beta benga biso na plus 27 61 88 544 benga biso pesa li solo to ko beta kaka ndongo lingi to beta. Soko lingi tanga kombo to ko tanga kombo. Soki po boy tanga kombo to ko tanga kombo te. Merci na bandeko no so ba s'abonner déjà na radio de télévision et pas ya to beta ma solo vrai. Vous partagez à chaque fois, vous partagez à tout le baraboui. Ce qui est solo oyo intéressé auto, peut-être que idée de comme songolo, les sika moko pakala. Partagez à. Bah on va s'abonner s'abonner, bah tenir le link tali s'abonner, to et ma rappel vidéo tout ça bah j'aime bandeko. Au fini cloche per notification pour attraper programme na bisoté. On a lelo to suki awa. To kutani prochainement déjà lobby pour na numéro mususu ya radio le coller ma solo. Ma solo c'est à kafu mikolo. La radio de coller. Chap chap. Et tchara. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les a dit non tout. C'est une famille. Voilà c'est le bâtiment. Une famille, on a signé une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. On est ensemble, une famille, on a été, on est ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux oser la petite, on relax, voilà. Nous sommes une famille. On continue une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comme on m'a dit, les vêtements en bout là. Ça va mieux accompagner quoi. Moi, chacun au côté une famille, la collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis la bembele, je suis une jaquette, c'est une famille, jaquette oyo, na chapeau, c'est une famille, pour salino, c'est une famille, na chemise naïe, couture de voilà, c'est une famille, jaquette oyo, moni, hein, consommons Congo, merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,